Ma Mission TV, le miroir du monde. Ndeko Kabila zako konzwa biso tala na kati ya matanga ya Antoine Kizenga tala eloko eleki wana Kabila kokota azali président honoraire tala ndenge ndeko Kabila ye akomi libanda juba nini ba honneur o ba pesaka ba président mboka eloko ekamusinga ezali nini ndeko Chibala akoti na ye ndeko Kimbuta atikali kotere malikolo te pona koyamba ba nyonso baza kofana ndeko Chibala ke liboso ya Kabila akumbami ache mutu na se alingi kutofuka na mabolongo tala ba biloko boye koli oyebi ndeko moko biloko boye bomona to bomona te nalingi nazongisela bango mutu na tango Martin Fayulu azalaki kostango abandaki campagne tango tokendaki na dynamique eside bamemie na kati ya dynamique de l'opposition bipai wapi na congrès na biso toyaki kopona ya kokana kozala candidat na élection présidentielle tozala na Katumbi te tozalaki pe na Jean-Pierre Bemba te mbongo azalaki kosala nango babiloko na nyonso azwelaki ye wapi les cabinets il y a M. Antoine Félix Tshilombo et Zozala tout simplement composés par les gens recommandés par M. Kabila. Comment on peut diriger les pays Nandenge wana? Écoutez, Kozonga ya Moïse Katumbi na Congo c'est pas un cadeau, ils le méritent parce que c'est un droit fondamental. Est-ce que Moïse a Kozonga na mboka te olingolo banini eza cadeau ba pese pa nani Tshilombo? Non, Tshilombo a payé cadeau a mérité yango azali mwana mboka na otiko tangelo article 13 de la Constitution. C'est pour vous faire voir que dans ces pays nous connaîtrons de toutes choses, des aventures et tout comme ça. Non, tout le monde se permet de dire quoi? Nani, kolo maternité au félé nani. Badibanga. Président Martin Bozo Luka qui négocié na parlement, a aucun négocié ndenge nini. A postulé na deux niveaux. A postulé en tant que député, a postulé en tant que président. Mais il a été élu président. Mais comment vous demandez à un président élu de pouvoir aller siéger? Si vous voyez quelqu'un qui se permet d'aller insulter un président tel que Martin Fayulu à son rang, ou même président Antoine Tshilombo azali ko reconnaître, président Antoine Tshilombo azali ko reconnaître, président Antoine Tshilombo azali ko reconnaître, président Antoine Tshilombo azali ko reconnaître. Ma Mission TV, le miroir du monde. Banakin, Banapoto, partout dans le monde. Donc, bonjour, Nabino Nyonsobo, Landabiso, na Ma Mission TV, chaîne à référence, Ndenge Martin, invité sa fusée, Sola Likambo, toujours na Mesana Koloba. Alors, Lelo, donc, Nazana Steve Konde, réalisateur à Makassi. Donc, mais, avant l'émission, tu sois là, donc, merci vraiment. Bandeko Nyonsobo, Landabiso, na Ma Mission TV. Boye Baketo, comme chaîne Moko. Numéro 1 dans la République démocratique du Congo. Toujours tolar sabino d'information, d'actualité. Il y a ndenge po et ça là vraiment bien dans les Congos de tous les partout dans le monde. Alors Lelo Martin Engi naza toujours na décidé awa donc parti au Tolobaka il y a Martin Fayulu Madidi au bazobenga soldat du peuple vraiment azobunda bitumba ti lelo si la raté bato belé ba mbamba likambo na mbamba Martin Fayulu Madidi ali ko tika te mbamba. Donc, mystique dans la République démocratique du Congo. Alors, lelo vraiment, tous les gens qui ont biso, Otobengaka, Alain Mbouyi, Oaza, coordonnateur, il y a la Mouka, Obiso, tout Obenga, la Mouka, plateforme Osengisaki, tout le monde qui bongo, Tozaki Naba, Félix Tshisekedi, Tozaki Moïse Katumbi, Tozaki Naba, Martin Fayulu, Tozaki Naba, Adolphe Muzitu, mais lelo, Bandeko Misusu, Batika, la Mouka, yango mo lisolo eza toujours tingama na kati ya lamuka donc tokomeka mpe ko beta lisolo na biso na Alain Mbouyi oyo vraiment tokoyamba lelo na émission na biso mo toyebi ke makambo zoleka toyebi tout oyo Martin Fayulu Madidi asali pe na kati ya Belgique tokomeka mpe kolobelela ngo tomonaki bandeko na biso balataki bateni na kati ya Belgique bazopesa Martin Fayulu mbote elobami vraiment ebele pe na ndenge ya mabe. Tout le monde peut bandeko misusu o bando soutenir la Mouka bazaki wana te na kati ya Belgique mais to komeka lelo kolobango na émission na biso po ngai vraiment vitesse affiser Sola Likambo naza wana poto luka makambo to la sabino vraiment information na kati ya la Mouka bakomi wapi pe bazokende wapi pe balingi vraiment basala nini na kati ya République démocratique du Congo. Donc Steve Konde tous vraiment Alain Mbouyi, Tombe Kempeko sur la Makambu Etali, Martin Fayulu Etali, la Mouka. Donc merci vraiment. À suivre. Alors, mesdames et messieurs, voilà quand on a outai koe bisabino na nos nanga donc lelo vraiment tozan na lamuka na décidé donc na Alain Mbouyi au azali cordon ya lukunga
oyo atali vraiment décidé obiso tout obenga na kati ya lamuka donc ba continuer toujours kosala musala na bango biso tout ebi Martin Fayulu ensemble na bandeko tout ba Moïse Katumbi ensemble na ba Muzitu ensemble na ba Jean-Pierre Bemba ndenge vraiment ba simbanaki na kombo ba pesaki lamuka lelo vraiment ngana cordon Alain Mbouito mekampe kosola lelo makambu vraiment otali lamuka ba komi wapi pe bazo kende wapi na niveau nini donc tozana cordon Alain Mbouy awa ya lamuka onga benga vraiment lamuka tropo kombo wana nde mutu et ça le impart pe mikolo balobi mbamba ata ba longwe mbamba kaka mbamba na mbamba. Bonjour cordon Alain. Bonjour ndeko mopanzi sango malamu pe moyimboka. Alors, bonne santé, cordon Alain. Nous le message toujours qu'on bengo cordon pour yonde mutu vraiment aux coordonnées vraiment awa. Merci mingi. Na sepeli ko yamba bino taleke boyeko kangangati na ndaku elinko talesete bino bozande bana ndaku. Bozali bana ndaku, bozali ba journaliste oyo bolokotaka ba information na balabala te. Bokendaka kino na source. Talake nazalaki empêché. Boye deux fois na bureau nanga bokutinga ite mais vous vous êtes permis à koya même kino na ndako pona bolandangai de manière à ce que boko kana kozwa information na source yambo na manso nazali kotonda bino pe nazali koyebisa ba imboka bana mboka nyonso ete biso na lamuka elongo na président légitime président Eli Mafa Martin Fayulu commandant du peuple parce que tous les commandant du peuple biso tozali bongo ba soldat du peuple c'est lui le commandant du peuple biso banso tozali na bo pikiliki tozali malamu ya kokosela ezali te pe bana mikilo bazali kolanda ngai yambo na nyonso bozwa bambote na bino président za na bino bandeko moko avant to kota vraiment na maso na biso ya lelo o vraiment na ma mission TV eza chaîne à référence numéro 1 na kati ya République démocratique du Congo o vraiment tozolakisa ba actualité ya ndenge na ndenge batu bandeko batuna kinga ba se déranger ki makasi pourquoi kombo wana ba bengaka Martin Fayulu Madidi soldat du peuple. Pourquoi soldat du peuple? Merci Ndeko. Nalingi na préciser le komoko parce que nalandaki bandeko na biso misusu baza kolobeti kombo wana ya président Martin ya soldat du peuple basili ko pese bongo et pas Ndeko Antoine Félix Chilombo nde muto uti ko baptiser na kombo wana non ça c'est faux. Faux et archi faux. Martin Fayulu a vu kombo wana ya soldat du peuple uta yamboto kende na 2016 tangu président Martin président Eli abandaki campagne otozala koloba touche pas à mon 220 non à la balkanisation du Congo ndena tangu wana na komona lolenga zali ko bunda na front biso bana eside ndeto yaki ko baptiser na kombo wana tangu nazeli koloba bana eside kotala eside neti parti te tozota la peuple congolais nde batala ki balobi ete soldat ya solo o azali ko bundela biso ezali ndeye ezala ki bongo elembo parce que tant tozomona soldat mission na ezali nini ezali ya ko défendre territoire ezali ya ko défendre mboka ekolona na ye nzoka nde policier musala na ezali ko battre la population pe biloko na bango lokola guerre ezalaki na est monsieur Kabila azalaki na projet ya ko balkaniser Congo. Président Martin Fayulu a télémaki alobi non à la balkanisation du Congo. Tomenaki campagne wana. Pas la présidence à vie, oyo bondisaki Ndeko Kabila, boko se rappelé Ndeko Nanga, oyo tolobaki oyo mususu auti kolongwa oyo tous les aventuriers, mususu autaki kokende ya CI seki Ngoyi Mulunda. Président le bique et sengeli ko initier ba pétition to signaki pour que Ngoyi Mulunda balongo autodala ko ba tous dégage ndena tina nango bayimboka peuple ba monaki bongo balbité soda ya solo azali ko bunda pona ekolo ezeli bongo Martin Fayulu Madidi ndetina nango bomonaki to peseke kombo ya soldat du peuple. Donc ndenge bandeko ya IDPS bango nyonso vraiment ba se déranger na kombo wana eza bango ba pesa ngote eza ba lukuta ba ventir ou bien comment ezali yangote ndeko mais tala oyebi balobaka ke vérité eyaka na sincère mais vérité lukute yaka na sincère na linga na loba ekoya mbangu dans moins d'une minute atteindre yo tala nanu
vérité eyaka bo malembe na peso ndakisa bandeko bazali ba juriste tango tokendaka na tribunal tango mususu kosamba okomona likambo edire nango pendant 10 ans mais suka nango ata zuzi balesi ekanyaka ata sali ba manœuvre et okoya komona kaka vérité ko s'éclater à jour pour dire que vérité ya yango wana ngai na lingi bandeko ya IDPS bayebisa ngai ba pesaka ekombo ya soldat du peuple wana na occasion nini. Ça, c'est faux et archi faux. D'ailleurs, ils ne sont pas des faiseurs des hommes. Ce n'est pas eux. Mais ça, qu'ils aillent s'allier avec M. Kamere, qui est faiseur de président, lui-même l'a dit. Mais chez nous, biso ezalinde oyibi na zalaka na adage moko na sepelaka na yango balobakete oyo nazali kobuka lelo ezali bongo résultat ya musala o nasalaka pendant mbula ebele oyo président Martin azali lelo ezali bongo fruit ya bitumba o abanda utakala ezali te bango qui nous disent ezali na occasion nino bango ba peseke kombwana non qui cesse avec les mensonges. Alors merci vraiment donc bande konyo so IDPS bazu vraiment réponse na bango o vraiment etali cordon à l'embouille donc ya la muka. Alors turokota vraiment na mozindo ya maso na biso lelo na ma mission TV chaîne à référence ndena lobaka donc partout dans le monde ba otala biso lelo tourner au Martin Fayulu m'a dit azosala tomonia banana ba province tomonia tamboli partout na kati ya République démocratique du Congo lelo vraiment à côté mikili ya potonde tolobara na continent Europe et puis na Bruxelles na ebité ba tour o azosala so tokolo ba peut tourner azosala tina nango ezali nini vraiment au clairci batunye so balanda biso matondo mingi ko sala batu au tourner au président oti ko sala yambo awa na République démocratique du Congo mboka na ye bipai oyo baselaki ko voter ye tina na yango ezalaki nini yambo na yanola na yoki batu misusu bazalaki kolobono omoni monsieur Fayulu abandi ko sala batu parce que il a échoué tout comme ça non ça c'est faux président ba misusu bazali koloba ete ba Katumbi et tout consort bazali kozala na ye pendant campagne électorale et tout consort mena a bazozala na ete mbongo azali kosalela ba tourner wana zuza wapi na yanolanda na mutuna parce que otuni yango te azwi mbongo wapi parce que Katumbi na Moïse na Kimbemba bazali ko soutenir pendant la campagne non chers camarades soyons quand même sérieux Fayulu c'est un monsieur qui a travaillé dans ExxonMobil pendant plusieurs années en tant que directeur. Personne ne l'ignore. Azana ba business na misusu, c'est un pétrolier dans ce pays qui l'ignore. Na lingina zong c'est la bango mutuna. Tango Martin Fayulu azalaki ko tango abandaki campagne. Tango tokendaki na dynamique eside ba memie na kati ya dynamique de l'opposition bipai wapi na congrès na biso toyaki kopona ya kokana kozala candidat na élection présidentielle. Tozala na Katumbi te, tozala ki pe na Jean Pierre Bemba te, mbongo azala ko sala nango babiloko na nyonso azwela ki wapi. De même que Lelo, mais je ne dis pas que Katumbi na président Jean Pierre Bemba ba longwete. Président Jean Pierre Bemba bazali na biso, président Moïse Katumbi chapeau bazo zala na biso, coup de chapeau aza kolanda bisika azali. Si c'est les mensonges, ba le kaba contredire biso en dehors ya ba troubadou, en dehors ya ba chakou o bazo luka ba positionnement na bango. Lokola bazali na bosenga ko kende ko travailler na gouvernement moko illégitime, pouvoir moko illégal. Nde ozomona bazoleka bazosala ba déclaration moko fantaisiste. Mais président Katumbi bazozala na président Martin Fayulu, ça c'est pas une question qui m'intéresse moi du tout, mais la question tourner au bazosala tourner au président azali kosa les alinini. Président Martin azali vrai nationaliste. Asili kotambola amoni lo lenge nini peuple congolais ba vota qui est à plus de 60 quelques %. Ndeti na nango lobike esengeli na kokana kozonga pona ko remercier babazo wana nyonso ba basela ki ko voter ngai tina na yango wana mais na Congo quand même mais na Bruxelles te na Congo na RDC tango zolo ba na Bruxelles na lingena zongi selo mutuna est-ce que ba Congolais baza na Bruxelles ils sont moins congolais que ba bazo zala awa. Vous allez oublier que non, bah Congolo bazana Bruxelles, ce sont eux qui nous ont soutenus, bande qu'on a biso à poto. Bah soutenir biso, eside nani ya Bruxelles, eside ya Belgique, Allemagne, par-ci par-là, bande qu'on a biso MLC, bande qu'on a biso ya ensemble pour le changement, ya président Katumbi. Ils nous ont soutenus. Rappelez-vous mes chers journalistes,
bandeko na biso ya Bruxelles nde bamenaki komba makasi pour ete tokokana kotia M. Kabila à genoux. Et ça bango biso tozobunda na kati ya mboka tozali kosala ba marche pacifique parce que biso na décidé toza parti moko ya démocratie tozosala ba marche pacifique awa bandeko ya Bruxelles bandeko ya Europe mobimba bazali kotambola bazali ko boya ete ba politiciens o bazali ko maltraiter bazali ko boma butu moi ba congolais banyata kuna te bitumba wana ndenge balobaka na likoto ya lifalanse que l'union fait la force et ça là qui force parce que na kati tozali ko combattre bango libanda na diaspora bazali ko combattre bango ça c'était la guerre politique qu'on menait. Alors si nos amis ont eu à contribuer même à 40% dans le combat politique pour que M. Kabila ait le pouvoir, mais pourquoi ne pas les remercier? Mais si Alongwe déjà Félix Tshisekedi comme déjà président Mboka, pourquoi vous continuez toujours dans la tournée? Mon cher ami, tournée ezali pona koyebisa bandeko na biso bazali na poto maye maleka ki na Congo. Non, on peut pas bolobi te tilelo na ba réseaux sociaux comment na ngoti lelo non bolobi pe le roman. Na yo ki olobelo comme susu que non M. Kabila Longwe. Non, M. Kabila Longwe te M. Kabila est à l'œuvre. Na ndenge ni ngo clair. Ali à l'œuvre, na li na éclaircir bato. Omoni totika kokosa. Moi qui te parle là, j'ai commencé la politique depuis 1994. Tilelo. Bato misuso bazolo balelo, ils ont commencé la politique après moi. La vérité est que mais c'est Kabila a longwete soki otali M. Antoine Félix Tshilombo ezalinde masque Antoine Tshilombo oyo Kabila alati mais soko pasoli Tshilombo na kati na omoni Kabila dans le lenge nini tambozolo baki alongwe. Nous ne sommes pas contre notre frère parce que Antoine Tshilombo Félix ayebi bitumba biso to bunda na ye tozalaki kosala ba réunion ya dynamique tozo sala ba réunion na siège ya IDPS bisika père la démocratie Etienne Tshisekedi de Mulumba personam azala kozala tozo sala ba biloko na ba stratégie na Faden House tozo sala lolenge nini ya Kabila akende ayebi yango azali combattant azali muto abundi pe azali ko mériter mwana mboka mais ya mabe tozali côté les nous ne sommes pas contre monsieur Félix Tshilombo tozali contre système ya Kabila. Kabila n'est pas parti, Kabila est avec nous. Parce que boyokana kibino nyonso na ba opposant nyonso entre Fayulu entre Félix le mwana mboka Félix abimi et komikaka zuwa et kotina makambo ki mutema mabe kotina makambo pourquoi pas botikele a travaillé pendant 5 ans na asisa musala na na boyité biso tolobite ke a travaillé na pesonda ki sa ya France to ya États-Unis d'Amérique président ni oso mona accueilli simana yango. Après avoir kokende, maintenant aye kozonga pour que abanda kopesa ba injonction ba ligne directive na président entrant. Et ça tout le monde a passation de pouvoir na États-Unis entre Donald Trump na Barack Obama. On n'a jamais revu qui M. Obama, le président le plus aimé na kati ya États-Unis d'Amérique, a zongi pour que akokana orienté. Non, les cabinets il y a M. Antoine Félix Tshilombo et Zozala tout simplement composé par les gens recommandés par M. Kabila. Comment on peut diriger les pays Nandenge wana Nazali ko ebiso na peso pe élément moko clé au mona ke Kabila ke ité. Na système ou régime politique obiso tozala kana yango Kabila a fait tout pour qu'il puisse avoir la majorité parlementaire. Du fait à cause de la majorité parlementaire, c'est pour dire que Premier ministre a la majorité pas parlementaire. Or, FCC na minute oyo bas organisé, ils ont été convoqués na Kingakati par M. Kabila. Bazali sous plateforme électorale té, ba comme plateforme politique. Ceux qui aujourd'hui sur les 500 ou 400 quelques députés autour à la Bango na kati parlement. Mais FCC bazana combien de députés? Bazana 350 députés bangomoko. Ata ce que aujourd'hui ba député oya la muka dans son ensemble aujourd'hui na ba député ya cash au sangisi bango toko la majorité parlementaire té motion ni ne koleka na parlement wana dirigé par M. Kabila parce que avant que motion e kokana koleka na parlement ba kokende ba kutani ba préparer yango to préparer kango na ba cabinet na biso ba kokende na cabinet ba préparer yango sur les injonctions de M. Kabila ba koleka kuna na parlement motion na bino koleka té Nathalie Sopé ba élément Kabila zo kotisa pour contraindre notre camarade Antoine Félix Tshilombo ezalinini motion à censure oyebi ke kozala lisu na ba fêté ndeko journaliste na bité soko bozo ba yango et kozala lisu na fêté donc ce qui interpellation ezali na ngambo tozo benga motion
motion de censure. Donc j'allais dire motion incidentielle. Ok? Motion incidentielle n'a pas règlement d'ordre intérieur élaboré par les cabinets tout consort. Balongoli yango. Or motion incidentielle est celle qui n'a rôle ya que ceux qui motion à censure ezali motion incidentielle et neutralisé yango. Kabila tant bazala ko baba longola ngona tango nae asepela kité mais lokola monique accueilli a dû eloko wana atia ngo mala pour que ba ministre nyonso o bako utana ngambo Antoine Félix Tshilombo soki ba interpeller ba na parlement motion à censure basalini bakoyi est-ce que olobi vraiment makambo solo po ye mo kaza président na mboka o est-ce que ko travailler kara bongo ba diriger kara ya lobelo côté ozasi nazo yebiso boye kende ko vérifier ngo okokuta eloko nazo yebiso eza livré. Oyebi ngai na félicitaka o pamba te parce que vous allez journaliste oyo olokotaka ba information na balabala te. Pour preuve tu es venu me chercher à la maison pour que tout ça la no émission, c'est-à-dire aucune source. Kende pe na source parlement ezali boza ba panzisa ngo malamu. Muto akoboyela yo azate kende vérifier ngo kokuta yango. Nathalie Sao, j'étais en train de vous expliquer. C'est pour dire que ce qui baké le kola baza majorité na kati ya parlement, président parlement selon ba accord bidon na bango o ba signé nuitamment et koya na maboko na bango. Premier ministre akozala na maboko na bango. Ça c'est un. Président ya Sénat qu'on veuille ou pas ekozala ya bango. Vous savez pourquoi président Sénat kozala ya bango? Bandeko. Total na niveau ya ba députés provinciaux. Monsieur Nanga a nommé ba députés provinciaux et belé à FCC. BCC na ebité. On les a ba stratégie na bango bino pe fa bozo ba stratégie na Nathalie so ngai na koloba makambo lokola moto azangi na ba argumenté nazali koloba makambo ezali fondé. Ngai nazali mandataire ya dynamique de l'opposition. Président Martin asignaki yango. Soki na koti na ndako na kobimiselo mokanda nanga président asignaki ngai comme mandataire. Nazalaki na celle-sœur Ngaliema. Celle-ci est centre local de compilation de résultats. Kuna bipayo biso tozali kotala ndenge nini ba résultats ezali ko uta bipayo nyonso pour que to sala sommation na yango. To silisa kana biso compilation te to ki nanga linga sala nini a publier. Biso to mituna ke ba résultats nanga ezali ko pesa zui wapi. Tandis que nanga alobaki boye que lui tiendra en considération que les résultats de PV manuel. Na lingina kokana ko ajouter moi mutuna mususu tang mususu botuna kayangote bozolo bo Fayulu akendaki na élection kino na dernier jour ebisi batuke bo voter na machine te so boke bo panza machine ne ba kondima lisusu machine o bande kona biso ya IDPS balobaki ke sans ou avec machine à voter biso to kendo api na élection non mais c'est Kabouya il faudrait dire la vérité au peuple na moni déjà ma machine et les cas déjà tant que to betali solo machine ba congolais ba omonaka ke ba ventire ezoleka na lamuka te ba ventire ezalité machine makambo machine eleka te au président déjà kota na préciser ngo oyebi pona nini monsieur nanga nous sommes pas allés aux élections na machine à voter tokei na ba élection na imprimante nde nanga alobaki boya alobaki ke machine wana ezeli machine à voter te rappelez-vous tango ba interpellaka nanga aloba boye vote ezeli manuel ezeli vote électronique te aye koloba boye machine wana ezali bongo imprimante ekozala machine à voter te eko servir biso kana ba bulletin ndeti na yango biso to yake ko kende na maponomi totali tolobi ke tozo kende na imprimante ezali na machine à voter te to suki siko notre grande surprise to ko mona nanga a transformer machine ezalaki imprimante comme machine à voter mais tant que tozali koloba ke za machine à voter bazali ko ndimate par conséquent nde biso tozali koloba ke non bande ko na biso ya cash bayeba kike bazalaki kokende pour que bakokana kozoba bayimboka bakokana kozoba bana Congo bakende na babiloko na bango ezalaki bidon. Nulle part na constitution moins encore na loi électorale il est prévu vote électronique exacté mais tokendaki na vote na ndenge nini biso tozalaki ko tenir en considération le PV manuel. Donc Obima Félix ezali ya mayuya ezali ya mayuya noir sur blanc parce que na oti ko sala démonstration Nathalie so bien que nanga bisika nanga zali aleka na TV à contredire ngai mais c'est nanga lobaki machine ezali imprimante mokolo machine wana ezika soki ezika ki na ebité parce que ce sont des aventures ya bakabili bakei bazui ba carton ba kotisi na kati ya entrepôt wana ba carton vie ezali ba carton ndeko tala oyebi Nathalie so eloko mosusu nous sommes des juristes tuna ba avocat tout ba kokana koyebisa o même ba expert nyonso na tango tie ba machine ti ba ordinateur wana eziki
ba carcasse nango eza wapi omona yango Tomona ba filma kesika. ba filma ki yango yo so kendaki tomoli mabende wana tomona ka ba carton o iziki. Alors merci vraiment donc mesdames et messieurs voilà ba Hollanda biso to kota vraiment na li solo na si ba comprendre bien tina ya élection et ça maki na mboka o etala kindeko Shadar pe totanga rapé Shadar o eta mpendeko Martin Fayulu na Félix Tshisekedi donc bango nde mutu ba pezaki vraiment na mboka o nani ya kobima. Alors lelo pona tourner o ya sali ba to belé nungu na kombo ya surtout Moïse Katumbi qui est passeport et salami déjà et ça en Kinshasa il faut qu'il y ait un niveau poto tilelo et qualité est-ce que na rencontre au barossa basangani na Belgique wana ezate po bakabwana te ou bien po basalandeni po nungu etangami makasi na kombo ya Martin Fayulu donc Moïse Katumbi à part ça madame Eve Bazaïba abandé ko aider Martin Fayulu na marambo belé mais ba tournoi au nyonso azozala raté eza problème ni. Très bien. Omoni na lingi na kokana ko réajuster moi eloko mosusu. Na kacha ba élection oyo, ne faut pas parler ya Messi Shadari. Shadari est égal à Kabila. Kabila était convoqué au passé. Qui allait voter Kabila dans ce pays? Moutouté. Pambata allait conjuguer dans le passé. Ce qui a tchaki Shadari ezalaki pona komema PPRD na échec. Baebaki bien ba kozwate parce que bitumbo biso to memaki déjà bango bazala déjà conjugué dans le passé. Bitumba yeko ya bisika nini ndeko ezali bisika oyo Kabila malenkile na bato na ye asalaki manso pour ete bakoka na ko diviser na bango président Martin Fayulu na président Félix Tshisekedi parce que na kati ya Congo totikala ka na ba élément mibale incontestable sur terrain ba opposant ya ta ezalaka Fayulu na ndeko Antoine Chilombo ndetina na yango moni Kabila lokola ebeki bien ki ako échoué asalaki ba accord bidon pour que akokana kozala toujours na même mise sur le Congo il les a divisés pour que akokana ko benda o mopanzi amona nene akokonza ye voilà au répondre na mutuna na okotalela madame Eve Bazaïba na ko aider non madame Eve Bazaïba azali kokoba ko aider biso parce que MLC parti cher ya président Jean-Pierre Mbemba et en habitent ensemble. Tous en a quatre à la mouka, batikale kolongwate. Mais au moins, je sais bien que non secrétaire général F Bazaïba, honorable, ndenga zaliwana azali pe na ba occupation misusu même temps à campagne. Tous allez kokende na bango partout te. Ils allaient babisika misusu président allait kokende yemo ko allait kozala na madame F Bazaïba te. Moi encore Pierre Lumbi allait kozala na président partout te. C'est pour dire qu'il y a aussi d'autres occupations mutoko kokende mais wa ke kosala makambo misusu. Pourquoi vous voulez que F Bazaïba kokana kozala partout? Il y a encore les partis MLC ou Sengeli a kokana ko organiser. Kaya Moïse mais passeport ouais ningisi vraiment République démocratique du Congo bientôt là déjà à koya so batindele passeport ne o bazo salela déjà ndeko Nathalie so na we talele kaya ndeko Moïse Katumbi Chapwe malheureusement nazali porte-parole en vol et ensemble te mais ensemble la muka déjà ngwana to ko le bilan pas en quatre na cadre non na cadre la muka nazo répondre na mutuna wana parce que c'est une question spécifique ouais sengeli kotuna na bande kona biso ensemble na porte-parole ya Moïse Katumbi bako wana ko yanona na yango mais nga nazali ko yanola en tant que cadre na kati la muka disons na kati dynamique parce que tozali biso nyoso ba membre ya la muka na lolengeni tokende sur le plan des droits Moïse Katumbi azali mwana mboka soki otangi na mobeko likunzi na biso o tozali kobenga constitution na article nango 13 bazali koloba boye congolais moko te ezala na matière ya éducation ezala na makambo o etaleli politique ezala na o etaleli origine to opinion na ye c'est-à-dire point de vue na ye politique na makambo misusu akoki kosala akokozala objet ya mesure discriminatoire. Ce que tangi lisusu mobeko likunzi bazali kolobake congolais nyonso azali na droit ya kokota pe kobima na mboka na ye lolenge alingi. Moïse Katumbi azali mwana mboka. Na kotalela article 13 ya mobeko likunzi balobi boye même ata acte moko boye ya bipai ya exécutif c'est-à-dire gouvernement et koki kosala mesure discriminatoire te. Na kotale la procès à Moïse Katumbi okomona kezalaki procès moko pire mais simple politique lokola monsieur Kabila azalaki komona ete Moïse azalaki ko gêner ye pour que akokana ko empêcher ayate nde omoni basalaki babiloko wana nyonso pour ete ba empêcher mwana mboka Moïse Katumbi akokana kokota te ndeko yosio mona wapi ngai nazozala na problème
na bazuzi nazali na ba problème na tribunal bazali koluka ngai monsieur Mende alekaki alobi que non eza na mandat d'arrêt international balansaki compte mandat d'amener ceux qui mandat de comparution, c'était mandat d'amener où ils allaient lancer contre Moïse Katumbi. Mais tant Moïse Katumbi aye à la frontière pour qu'il y ait un mboka, babo ele ke ponani. Yo so mona criminel bozali kolukaye, mais criminel ye monka ye komi pesa pour que boka ngaye bozo boya. Mais lelo bandimi ba c'est les passeports, c'est que bolo ba ke Kabila zo travailler na Félix. Félix ndimi c'est les passeports. Ba ça les là. Écoutez, kozonga ya Moïse Katumbi na Congo ce n'est pas un cadeau, ils méritent parce que c'est un droit fondamental. Est-ce que Moïse a kokozonga na mboka te olingolo banini eza cadeau ba pese pa nani Chilombo non Chilombo a pese cadeau te a mérité yango azali mwana mboka na otiko tangelo article 13 ya constitution ba koki ko empêcher Moïse Katumbi azonga te il mérite et sengeli zelande ko bazuzi ba ko kana ko sala musala na bango ce qui réellement culpabilité et kozala si y aura des faits retenus à sa charge tribunal e ko kana koloba autre ba kekeli tribunal e ko kana koloba droit nde loko wana monike Moïse Katumbi abundia na kozonga na mboka ya bakoko na ye mboka na ye parce que azali ko se reprocher na eloko moko te pour te faire voir ndeko po ba question misusu botuna kango botikala ndengona na moni ndeko cameraman aza ko sala aussi yango na tolbake ba émission boye ezala ke lengi mingi c'est tozo ata ebele pona Nathalie so mona bisika lukuta bazana yango Moïse Katumbi na niveau na ye na mosolo azana yango lopango balobaki ake ko spolier wana parce que za makambo immeuble non ça coûte combien pas même $100,000. Est-ce que Moïse Katumbi na poche na yazangi $100,000 na mazembeo et mazembeo azana ngo Katumbi azangi $100,000 et ligne kotali sabino que Kabila il était dans ces combines là avec les autres Mende qui parlaient n'importe quoi je ne sais pas il était devenu juge ou qui je ne sais pas moi c'était les mensonges tout monté de toutes pièces. Katumbi azangi mosolote akosomba lopango wana. Alors merci à trop donc mesdames et messieurs voilà non poser aucune question il y a poto comme déjà na suka émission na biso alors pour na mwana mboka Martin Fayulu oh lelo abima qui peut député ya mboka na biso mais alobaki a retravailler mais tout le monde déjà mutune moro déjà hein on dit c'est comme ça comme ko CG kuna déjà na habité sogi et vous allez nini pour travailler déjà na parler cause na parlement et ça que aux autres travailler na gouvernement oyo président Félix azana kati ya République démocratique du Congo sko et ko suka ndenge nini déjà na parlement ezali malamu mingi na ota ko talisa oboye que biso tozali ko combattre ndeko Antoine Chilombo te tozali ndeko combattre la main noire de monsieur Kabila parce que bokonzi o bandeko na biso bazui ezali bokonzi moko o ezali na légitimité te pouvoir légitime ezali pouvoir nini ezali pouvoir oyo ba imboka nyonso bandimi pe ba peso yango mais monsieur Antoine Chilombo azui pouvoir nyonso te ezali pouvoir o Kabila ya pesi bango yango na toko telemela yango toko bundela na yango na kotalela mutuna wana o ya mandat ya nini ya président Martin président Eli na niveau ya parlement te rappelez-vous na 2011 tokenda na ba élection na ba député ba uta na IDPS ya Etienne Tshisekedi tango président lobaka ba kota te basalaka nini ba kotaka ndeko na biso kolo maternité ofele na tikali komona te bisika maternité ya ofele salami c'est pour vous faire voir que dans ce pays nous connaîtrons de toutes choses des aventures et tout comme ça non tout le monde se permet de dire quoi nani kolo maternité ofele nani badibanga ndeko badibanga ndeko wana IDPS bayaka na bango maternité ofele ezalaki groupe parlementaire IDPS allié et existant na yango pour preuve ndeko qui ndeko nani Antoine Chilombo aboya ki ko kende ko siéger mais poste na wana etikala pam te ezana mutu a remplacer kai sakala na mbongo sakala na mbongo à l'état oyebi bazana batu bakosaka bokende ko vérifier biso président alobaki boye akoki je suis en train de répondre noir sur blanc à vos questions président Martin bozo luka kende ko siéger na parlement akokende ko siéger ndenge nini apostolaki na deux niveaux apostolaki en tant que député apostolé en tant que président mais il a été élu président mais comment vous demandez à un président élu de pouvoir aller siéger mais et ça les gars n'enga ba fanti pour apprêter serment au biso tutu ebi na kati ya mboka miso fait ya serment na kati ya mobeko liku na kati ya so ye a retravailler na gouvernement ni Martin Fayulu a retravailler
alors ça la gouvernement na Belgique président Martin akosala na gouvernement ni tout le monde est soda na Belgique ba komo katele ba losako ba lati ba teni donc to ebite so ekomi gouvernement yozo tuna soki toko travailler na gouvernement nini petango nini toko prêter serment olingo yebisa ngai oko talisa ngai gouvernement au président nani Tshisekedi a travailler na yango parce que président Tshisekedi a prêté serment Souka na 10e mukolo ba bino pesuki na Belgique na Belgique ça va mukolo président apretaka serment ngai na zwaka lisasi na loboko na ngai awa soki bato bayebaka te tozali parmi bato tozalaki awa na Stade de Martyrs tokuti nani Célestin Kanyama atie bato ndongonaki na bango mais bino na Belgique problème na biso na Belgique balosako ba oui mobeko likunzi etikali ko déterminer bisika moto akoko prêter serment te serment ko kende ko prêter ngona kabeka mwanga serment ko kende ko prêter ngona mai ndombe eza na bisika déterminer te dis-moi où avez-vous lu que non ceux qui osali élu président et c'est ka prêter serment na palais de la nation alors merci vraiment mesdames et messieurs pe nalingaki na apporter moi précision mosusu président Tshisekedi alobaki ke tozali na crise ya légitimité bande kona biso baboyaka bande ko Lambert Mende bachaka munoko balobi te crise ya légitimité ezalité et même biso wapi bazui ba sanctions zo mona ebele wana ti lelo bango wana bakomi ko sengo balongola ba mesures wana mais bango balobi que crise ezalité mais cette crise là nous a amené aujourd'hui à ce que M. Kabila kokana ko céder il a cédé crise il y a légitimité aux élus na pouvoir et Antoine Tshilombo Félix tozali kosenga ye akokana kozonga moto nenga bakino balobaka tala si masala nini zonga parce qu'on a lingi ota la caméra au répondre siko bato IDP surtout fils Mukoko au vraiment ota la au répondre ye na ba Yepé na bamaloba ou aloba qui contre la Mouka contre P Martin Fayulu et ça là vraiment bien les Congolais de tous les partout au Balanda biso IDPS na la Mouka problème nini tisiko na lingina talisa opé na yoki otangi kombo ya ndeko moko fils Mukoko mais écoutez nous à décider nous sommes les enfants bien éduqués nous sommes bien éduqués là je le dis et je l'assume. Nous sommes dans un parti de valeurs. Et si c'est un parti de valeurs, nous avons nos 13 valeurs. Parmi nos 13 valeurs, il y a la discipline, il y a l'amour, il y a le respect, il y a le civisme. Si vous voyez quelqu'un qui se permet d'aller insulter un président tel que Martin Fayulu à son rang, ou même président Antoine Tshilombo azali ko reconnaître à ce discours nazali ko reconnaître Kumbaya soldat du peuple Martin Fayulu azali ndeko na ngai président Antoine Tshilombo alobi boye Martin Fayulu c'est mon frère président Martin nous a jamais instruit à ce que tokokana ko insulter qui que ce soit mais na ndenge na biso ndeko soki omoni mwana ya voisin azali ko finga tata mokolo na kati ya balabala il faudrait bien que base na ezalaki mabe nous avons reçu une bonne éducation auprès de notre président et pas na biso ba biloko ya ndenge wana ekokoleka te ba sanction kolanda yo président tikali ko instruire biso te ko tokana ko finga bandeko tokokana ko le combat que nous menons c'est un combat politique nous ne sommes pas des ennemis nous sommes des adversaires politiques la politique se fait partout soki boyebi politique te bozali ko maîtriser politique ezali question tribale ezali question nini parce que s'il était question tribale mon cher ami vous connaissez, moi je dois vous dire que je suis fier d'être dans les idées auprès de Martin Fayulu. Moi je suis du Kasaï. Naza mutua Kasaï, même province na président Félix Tshilombo. Mais Nazali Pembeni a Martin Fayulu avec beaucoup de l'estime et considération. Secrétaire général Nabiso de Vos Kitoko Moulende. Azali mutua Kasaï, tozali ko travailler na bango, c'est pour vous dire que kuna epa Nabiso ezalaka nangote. Personne, t'as la même éducation secrétaire général Nabiso. Aussi mona lekina te azofinga mutu te. Si vous insultez, ça prouve assez que vraiment vous avez eu n'est-ce pas recevoir je ne sais pas quoi. Mais ce que moi je vais vous demander c'est quoi mes chers amis? Tozali ba intellectuel toko kana ko lever niveau ba débat totika ba biloko ya bande kona biso tozo benga les immatures politiques bazala ko sala biso tokoli pembeni Antoine j'allais dire pembeni ya président Tshisekedi wa Mulumba ndeko père ya démocratie Félix pas Félix j'allais dire président Etienne Tshisekedi bon confusion ezali parce que ba komi ko benga Félix a komi Etienne oui tozana suka émission na lingi ko pesa kaka ndakise ya président Tshisekedi dès son vivant na tikala ko landa te discours ata moko bisika président Tshisekedi afingi mutu soki oyebi olakisa ngai na tikala ko landa yango te bande ko wana nazali ko senga bino ndeko fils Mukoko ce que nous sommes en train de faire c'est la politique est dynamique. Je vous demanderai de pouvoir regarder
nos valeurs. Et puis qu'on défendre le patriotisme. Totika babilo kwa neza babilo kwa bana mike. Na yebi bien na ngambo wana ya bandeko na biso misusu o balata kasoki makila wana bato lanya mutani. Ce sont les éducations ya kofinga batu. Na yebi comment ils se sont permis ya kofinga président Martin Fayulu. Nazali ko mettre bango en garde. Qu'il fasse très attention. Wana banani. Bandeko wana na tebi directeur à cabinet eza Vital Kamerhe botala na boye. Ba yebi ata totala na bango moi je n'ai cité personne ngana tangi mutu. Na lobi boye bandeko wana oui yo tangi bango ngana tangi bango te. Batikalaka ko menacer ba fille na biso mibale o bazana bureau na biso. INC na décidé etala maboye. Bandeko moko boye balandaka bango na Éthiopie ba menacer bango. Ce sont des grandes filles, des grandes dames, voulais-je dire, des responsables ba betaka bango ba kati bango bilamba kino ba soutien. Et linkotali ils avaient quelle intention? Donc wana bato Vital Kamerhe. Na yebite soki baza banani, ils se connaissent bato wana naza kotanga ba kombo na bango te. Si d'une part bango bazozala, je dirais mal orienté pour que bako wana ko finga ba président batu misusu. Alors nous aussi nous sommes là, nous n'allons pas nous laisser faire. Toko défendre décider, toko défendre dynamique de l'opposition, toko défendre la muka kino na suka jusqu'à ce que vérité de urne et kozala dit. Ok, merci. Il y a trop. Donc, moi, numéro de téléphone, ceux qui ont plus 243, comme ça, tout le monde est à niveau Europe. Donc, to kopesa yango, na lingi Nathalie sayo pona na ko sukisa na yebite soko ko denga lisusu mwangonga moke na bande ko na biso bazana Europe. Botalaki église catholique atako bazali ko attaquer yango pa ba ndongolo misu. Abbé Cholé asalaki déclaration alobaki boye tokondima je m'excuse tokondima te pouvoir yango ekokana kozala pouvoir ezali fondé na mensonge ezali likolo ya lokota église musala nango ezali bobele yako kolobela kaka ya kote ya nini bosolo esengeli bongo seni akokana koloba bosolo soki ya solo seni alobaki bosolo Abbé Cholé na semiko balinga baloba bongo te na lingi na yebisa pe bandeko na biso ya cash bandeko na biso ya IDPS lelo bomoni semiko ekomi mabe bokomi kofinga Abbé Cholé bobosani ke bino wana na biso tozalaki kokimela sima ya semiko tikino tokomi awa tino tokomi andeko Steve bozo bosa na ke semiko nde bato baye ko apuye biso na ba marche bozalaki église catholique bino wana bokomaki bandima église catholique lelo Abbé Cholé akomi mabe parce que asengi bino vérité des urnes tango basengaki na tango Etienne Tshisekedi basengaki ete bokoka na koloba vérité balobaki ke vérité rien que la vérité wana ezalaki malamu tokende ko signer na bango ba accord na Saint Sylvestre wana ezalaki malamu lelo lokola balobi na bango baloba bosolo ndeko Kabila akende mopanzi ekomi mabe ndeko Kabila za kokonzwa biso tala na kati ya matanga ya Gizenga Antoine Gizenga tala eloko eleki wana Kabila kokota azali président honoraire tala ndenge ndeko Kabila ye akomi libanda ju ba nini ba honneur o ba pesaka ba président mboka eloko ekamusinga ezali nini ndeko Chibala akoti na ye ndeko Kimbuta atikali kotelema malikolo te pona koyamba batu nyonso baza kofanda ndeko Chibala akeli boso ya Kabila agumbami ache muntu na se alingi kuto afukama na mabolongo tala ba biloko boye koleka oyebi ndeko moko biloko boye bomona te biloko boye ba congolais bokomona to bomona tozomona yango na to combattre na ndeko Kabila kino akokende ndeko Félix atala sima azonga moto mais tala ndeko Kabila bisika bakiti oya fandaki wana tango kaka kei sima ya mwa tango ndeko pe Chilombo asali nini aye mais mituna mutuna soki Chilombo ngo aye kitango Kabila azalaki Kabila alingaki atelema to Chilombo ndalingaki ezala communication elekaka mais au moins bazo na order président koti wa bimité totika ba théâtre wana tokamba ekolo na lolenge ya malamu numéro de téléphone na lombangu poto comme na suka Steve déjà pour biso ba bazali na poto na banzi ete bozali kolanda biso malamu na zali ko pepa bino mbote ndeko nanga ya mwasi Séraphine que j'aime tant na beau-frère nangai ami vraiment bakuku ebele pona ebele obozali kosala pona biso kala mingi te tokozala na poto kaka pona kokoba na ko défendre vérité des urnes kino bandeko wana badongolo misu bakotika Congo libre réellement libre et démocratique tel que tolobaka numéro de téléphone pona bandeko basengeli ko landa biso pe ko benga biso boko ko benga biso na numéro 0 plus 243 pour qu'il oui plus 243 992 42 00 nazali ko bandela plus 243 otie 992
92 42 00. Soki bobengi bokozwa bongo moimboka mwana mboka molobeli na bino mingi na boyi bande kwa IDPS ba ya kosala récupération banda utakala avant to kende na biso na maponomi kuna na décidé basi ba baptiser kinga na kombo ya avocat du peuple. Président na biso azali commandant du peuple, tozana ba soldat du peuple ngana za avocat du peuple. Dala symbiose wana eliko loba nini? Tangu commandant du peuple a pesi ba ordre. Ba soldat du peuple ba kena front ba bondi. Ekolo mususu neti ba Rwanda surtout attaquer bango babi to kende na procès bongo ba ekotala sima babi ke to luka nani avocat du peuple akendo sala nini avocat du peuple ako bino na bibenga benga na kopesa pesa ba kombo. Alors merci à trop na batunyo so bazu vraiment to landa biso na ma mission TV chaîne à référence na kati République démocratique du Congo. Donc na mona mamoko bibi kapinga oh vraiment asimbi vraiment chaîne oh na ndenge bien donc Steve Konde Nicolo atiki ngate pona sala toujours musala ya malamu donc Martin invité sa fusée sur la Likambo tolobi tozo kotara partout ko sala émission poto la Sabino les comptes de tous les partout place nyon so bozali donc tobeti vraiment li solo ya la muka donc merci à trop na Karine Chamba, merci à trop na Charlotte Ngalula, merci à trop na Francis Iwei, merci à trop na Jama Kabunda 520 giga donc bolimi sindeko nalingaki na bakisa mo eloko moko mituna wana kambi même ngongezala kamuke bande ko misusu batuna ki mutuna balbete lelo soki Katumbi akei soki président Jean-Pierre Mbemba batiki Martin Fayulu akotika lana na nani on a parti ne ko malamuka oui maintenant nazali ko zongisela bino mutuna président Martin Fayulu azali mokristo andi melaka bongo bonzambe. Ce que tangi Bible zolobake, celui qui est à moi est plus fort que celui qui est dans le monde. O azali na président Martin aleki bangonyonso. O azali na yenini nzambe likolo pe na ce peuple. Merci. Akotika la faible tant que peuple akotika ye. Mais ata batu nyonso bakei tant que peuple azala président tokozala ka très fort. Merci à Trona John Moke donc Marzi Bio Café donc aux autres traités vraiment ils ont sa force énergie na nzoto vraiment ya mibali donc merci vraiment à trop. Vous a toujours branché na ma mission TV Martin invité sa fusée sur la Likambo numéro de téléphone yangwana donc bye. Ma mission TV, le miroir du monde.